Mbote na balandinio soya Tindika TV avec la cadette de la presse Darling Love babi moi na suka presse sans plus tarder na ko remercier moi mo balwaza sima caméra Kennedy Bisibwa Kande balwa Kennedy Bisibwa na ko remercier ba nyonso ba soutenir na émission na baza bana na chaîne na bino YouTube Tindika TV balobi vitesse age bo s'abonner et ça biso bien na mama madongoma moi si ngani ya fioti ngoma na José de Londres Sida Bilele na moi si na Charlie Malula Charlie Malula Dior na Leli et encore na Dado Bisaidi babi moi na moro na kata Belgique so la bien. Et encore on a Fiston Loubaki babi tozi la ka arrivé na et tombé pe jour anniversaire na le 30 janvier na ozelayo encore na Blessing Makuba mon vieux na Leli encore na Bernardo Pouloulou mutu ya batu ya Darling Love ye avabo joye faut bosenga permission pananga encore na mon docteur John Maonzo babi docteur mon nakata Paris asolaka bien na des boss nanga Rifé Kisombi na Papi Kelly na Freddy Kasongo na sali onka ndeto yokana ki lelo Darling Love ayambeli bino encore invité morobo oza spécial soupe moi bien kané na mesana olambele la bino parce que ngana bilenga suka na pesa bino bilengta kana longola bino stress na yambeli o ya bino bolinga kamingi Jidol ya BCBG et pas ya papa chéri et pas ya papa chéri lelo ba mitona nyonso bo se posa wana lelo bo za réponse na Jidol yemoko na plateau na Darling Love na émission na bino bazabana na chaîne na bino Tindika TV eza likambo ya vitesse ya G Mbote Jidol. Ouais, merci maman Darling Love dans la cadette de la presse congolaise. Donc ouais, l'impact Tindika donc Mbote na vraiment. Ok, un mot na ba fan na nyonso o balingaka Jidol nda sepelisa bango na musique mona ya liboso. Ouais, na sepeli vraiment ya liboso na pesi Mbote na El Salvatore de la patrie ya Motopamba mon boss. Donc yende asali ke oyebanga omonanga oyokutananga pour émission oyo na loba na pesi ba vrai ne soit BCBG Mbote na pesi ba collègue tout musicien Mbote na pesi Seguin Mignon Maniata ouais donc ba vrai BCBG na pesi bino ba Mbote trop na pesi staff mobimba Tindika donc na London obika Anthony Kilandas Jaguar Ezimayele Paolo Mubenga Freddy Kasongo Souda 69 yoyebi donc na bosanité batu tout donc Tindika na bosanité bana Londres tout le émission ali donc ba oyo ba ebanga boyo kana vraiment donc ça livrer à trop. Ok, merci beaucoup. Lelo ozotonga na la cadette de la presse Jidol Boni Santé à BCBG. Ouais, mouvement en forme donc ndetro ba vraiment bon monique BCBG tout aussi ba déplacement trop tout aussi ba point noir Malawi tout l'équipe à Kenya tout l'équipe à Mozambique tout yebe Éthiopie tout Guinée donc BCBG en mouvement donc il y a vraiment c'est un big deal grosse affaire. Donc BCBG tout déplacé tout bêta trop dans un orchestre oyo et bêta na Congo ça BCBG. Donc on a donc vraiment que donc tout na moto tout ça donc les mouvements de machine donc ils ont marché vraiment. Ok, merci beaucoup. Je donne deuxième question nanga ezaboui. Carrière musicale na yo obanda yango na nini pe o intégra groupe BCBG ndenge nini zaka na moyen nini na canal to ya nani. Ouais, merci la cadette donc musique na banengo mokala donc vraiment na ancien na mamandoule na wumeli trop na ndule na zalaki déjà biso moko na ba mouvement ya ba quartier batu ba histoire donc histoire ba tumba ngote ba mona to beta Africa Star na banzembo papa chéri na bima champion na 2006 na beta banzembo papa chéri donc nga na za vrai donc na za donc papa chéri za idole na nga donc na bandi bomwana papa chéri yo mona na imba na vocal mobwe banda bomona nanga na kola na image binadama o na gani fréquence na banzembo binadama o na tamola na
mituka na idola binadama o papa na mindule yaya kotika ngate o souve bakbaka bandula BCBG babiki na lilaka donc wana parce que donc wana ya li donc reconnaissance donc ngai bomwana na ngatu makamutu c'est binadama donc yango muniki na beta fréquence star na banzemba binadama na peya bakar na image ya binadama donc lelo pe donc na BCBG donc nzela ki polele parce que déjà na na 100 déjà ya papa chéri. Ok, merci beaucoup, Jidol. N'hésitez peut-être question au ekosalo mabe, mais c'est juste musala nanga. Jidol sur ngoko loba mais biso ba journaliste toyo kaka trop mato ya batalibanda babi ba musicien BCBG ba souffre ka fort. Ba ne lo côté rani bat baloba na ibité ton bat baloba ngo vous s'entendez ni. Bon ngana yo kyonga pana yo bon yemo papa chéri na mibenga moto pamba siko talaka ngayo na mituta tolo na nini yemo papa chéri El Salvatore de la Patria amibenga ne moto pamba lobi ba mituka bozwa banda kwa danger bino bozana ngo ba grand chanteur bino tout yazane moto pamba siko nga mwana moto pamba seka na pe moto pamba donc oyo baloba komoni musique biso batu oyo bayoka biso bazana besoin plus nga Jidol na yemba bien na bien kina na mutuka mo pe ya lix mena na nga fouter na yebi na nga ko yemba te na bo bina te quoi sert na musicien ozo mona batu o baloba bongo saka toujours batu yo basana se donc batu mo bo mutu akanisa ko raisonner ko loba mama ndenge wana ti donc nga na yebi BCBG orchestre mo za stable na Congo le ka BCBG za te ko tout a toloté tout a toloté parce que tout a tolo bazonga sima mais BCBG ko bandana El Salvatore de la Patria ko kita si mon ntuka fusée de guerre l'animateur mon mutape magana position moni vie eza échelle donc mon mutu azali na level na niveau na ye ayebi ke awa suki awa donc bozu ya Seguin et kokoma yanga été bozu ya Jidel et vous allez à Seguin te kozo ya Kibens et vous allez à Rio te mutu azana étoile na ye azana ndenge azulaka na ye à part musique ba beba ba cop na bango musuba salaka alors ndenge za na bomba musuba ba misana matalana azu car ya Alexis le Bruxellois mona mama Sandra Meleka azu car na ye aketambula nango na ville akela sabato lokola ya ye mais lobi na tongo ba botoli na bango ye ozomona ngo teza c'est une éducation bato mais ngana ko contempler loko na za nango petit master nga Eric ifinda epsanga abi Jidol c'est contempler na oyo zanango donc na ko kinite na zoga na sala matalana na vandi na bia ndako yanga presa kana ngo yanga te moi so yanga ya yote mutu ko yanga ya yote wana te biso na BCBG éducation to zanango te so mutu ebiso kina na pain wana zaye alors BCBG bo mona so ba rep ba mission ba véhiculer ba mission bazana bango bien ne bazala ko mona bango te butu na vie ko kene senga na ba bureau batu te yo mona biso BCBG to beta concert ba fanatique bazaka l'aise moto wana mato ya fan te ba fan ba mo kima déresté BCBG discipline kutu biso so papa chéri monio na podium ke yava na podium yo no solo na ba fanatique kuna ba ko talandule ako kata ndule pono po gazer yo po alaxa yo éducation na yango na te po bi ngo ba client ba rof bazala l'aise ba yo talandule. Je comprends. Donc, mi BCBG, on a battu balubana balabala ou baébité. Mais battu bana katsi baébi mam nazo lubake nazo lubaya bosolo. Ok, merci beaucoup Jidol. J'espère que Boyoki, bien battu bosser poser la question. Boyoki vraie réponse dans mon oreille moko. Bobé ngate wotu nango darling love boy te. Boyoki. Jidol nangina tout na sous le moko bo. Ko kende ya mignon Abraham. Akabwana bino na BCBG ezaki pour l'année te ndeto na orchestre mutu azalaka na ambition na ye yele msungonga na ye kokia amona ki a préféré na ye kende na ye papa chéri alobaka ngo l'avenir est devant vous donc yo moko mtu na vie na mona maboko na yo soko moni ko évoluer na BCBG papa chéri na sala disque au peso disque papa chéri na sala yo kaka. Mais mignon avant depuis papa chéri pesa onzemo moko si lelo e umeli te mais ezali disquette ndenge za na mignon brama yemba webi ki ninga sana boy obenye mignon bram po yebi po yemba na BCBG so yemba na BCBG ta yemba ba voko ebele ninga sana a chapi nzembo code moral
lelo pe ninga zana boye papa chéri pa pesa ke passe en or asali pe album na ye passe en or azo évoluer na ye na côté na ye sans problème. Mais malgré tout kimi nga la question oh mais nga la landa ye moko minya Bram na TV alobi soki alonga BCBG za par rapport que nzembu na ye ezaki déjà na studio ye déjà ça sali maramion c'est très car papa Chiraya acha mo be pis bablo mo mike via romi lelo lobby et le vraiment kabola ye na papa Chéri papa Chéri ko kabona nana nani nte papa Chéri omoni maman moni papa Chéri on a bolobaga papa Chéri pour comprendre en niveau te un grand prêtre donc des fois El Salvatore de la patrie Bram biso tout papa Chéri mta façon na biso oye boya fabriquer en toute pièce pas peso mo pépé et bani comprendre babilo musuna mona comme le manquement respect parce que na secret la musique ata batutu ba orchestre mouvement non so ba peso chant sala sala chant mukolo disque ko bimanyo disque mambala moko yemo papa Chéri yebi ke nizana boy nzemba mission ona koyemba te o ndinga yembi ngo yemo pe boy sali bien o fona chepis boy banini ndinga bo balle de match na ne bimité bo ba aussi ça nzemba mutu moko pourquoi non donc balle de match ndinga bo et ça na boulot de compé presque déjà fin et aussi là ezaka mutu soit comme déjà ba deux derrière sa tête donc oui mutu ndinga zambo donc c'est lui qui vient noyer son chien. L'accuse de quoi? De rage quoi. Donc c'est quoi? Dans Zabongo. Mais donc problème est athée. Papa Chéri mon a conflit à Moutouté à l'Inga Batu. Si vous bon honnête, biso bané comment on a conflit à Batunité, tout ça bien, bah les choses en bien, ça en orchestre, to betaga, Moutou a outa nanda kuna ye mo ga okota no kesk. So pe l'Inga bima. Alors bimpega ye mo ça normal. Ok, merci beaucoup, Jidol. Malgré tout ce qui m'a nommé, vous comprenez qu'il y a qui m'a nommé. Aboy na kanga mandenge mususu wana kanga maki ekomi o ba télécharger na ko luka monteur wana e ko luka journaliste wana te aboy na Jidol na album ozo bimatour oyo na ebité ba fan na est-ce que vous allez nzembo pe oyo za yo moko bombeli ba fan no sepesa ba nyonso yo balingaka yo. Ouais, donc, nous avons Nzembo ya Blanchard Moussaka et Suémé. Ils sont écoutés par Websayo, donc ils arrivent ma chanson. Oh, Papa Chéri, Pessi Moussaka, Blanchard Moussaka. Cette fois-ci, Moussaka et Suémé. Est-ce que c'est normalement Katikura Katama Impe? Batika simanzela kendene jamais sokito soigni problème ezala ki ozwa solution lelo ekomi ya séparation anolukelinga makambwe problème na komi okima mitungisi ya bambanda neti bashofa bakima kambuteyage na nzela ya Kinshasa bitumbo tiki mamanga na bunda yokanginga maboko na simes kozana besoin na gagner ton apolé Yozanga mawe, mama yozanga mawe, oboyinga ne suis aimé sans explication. Tout louloulou, tout louloulou, tout louloulou. Et suis aimé, nakolata nanga mbatite, nakozala ne suis aimé. Kindoki papa. Je suis un mystique. Donc, Nzembo Blanchard Moussaka, interprété par Jidol, un prêtre, au Tchapé Manzaka. Jidol et de Ranjaka, Tende Papa Chéri, Azwakatan, Avaya Obims album. Et de Ranjaka, te poto mona, te belé na ba groupe, mona ke, et c'est où mais les 2 ans, 3 ans, 4 ans, album et Zobimate, yo de Ranjaka, non, bateau et dérangeara bango, bateau ba éviter le quoi ngani vani bo cuisine interne on azalaka. Et ça boulot. Azo bongi, ça me va dire que le bima belé parce qu'ils sont profondes. Oyo kanoka nini mo boyka eleki na ngoboy. Mais les gens asko biso moto vanda à demi-temps côté ingénieur limba guitare chanter na minute demi-temps mais les non guitare on va signer comment guitare à partition à beti nini nzembo za na 2 temps zo beta le quoi moi 2 temps renversé. Biloko belé les kana ngonde ngwana. So biso BCBG non album faut so temps vous contrôler album papa pour contrôler ba nuance ba cœur comprendre ba guitare ba couleur ni est-ce que ba beti ba partition ko kana na album o leka ki ya moni BCBG tant album e bimaka au sentir que té
album ou même on neza pondu to bouton gas ba o to somo gas ko tout on ga bo so lo mbamba brrr o la mi en 30 minutes pe ba lia bien c'est si ko ningi sana boye wa biso ningi sana boye za ninde kwiste o la mi ko chema litungulu bo sali bouillante biso nete ba pondu ba madesu donc ba ngombe faut tokisa yango vraiment elembi o chebe pise koti na kati tant osali sauce boche vandi so etoki batu balie résultat bien comprendre biso donc ndingzana donc balle de match ba zilaka ni ba mutema ko kita tant ba servir bango ba lebi lo mona na petit nyos mais ba ngana ko baloba ke on groupe mino papa chéri dabi et ça les man et musique vraiment boye à qui parler on les sous-tête quand on concert mon ba proposer moi fait mo boye ndake ine album boya na ça non ni ah bon Melo Bama papa chéri donc ayebelo msuster à part quand voix na yeka ya mwana zakana ngoka musique ayebe ça cop msuté ne ba mission so baza wa te kama puta moko boyo te ninga zana boye ate ka ba carte te papa chéri azaka musicien artiste musicien avec grand A artiste et musicien donc yev azaka na voix na yende moto komisa ye papa chéri alors dinga sana boy donc biso boulot donc au moins epso le mo moni ninga na bo présaka boulot ko lemso 17h si désert yemba bien mesura moi azo bosser ouais ça batu yeza star donc ba faut pas calculer on ninga o ba calculer ka ba lobaka o bazo loba yangwana mais kota ce qu'on a qu'à comprendre que au monde magike bo lembio fa na kiti bo lembio bino lembi mais o comprendre te bi vers robot tenezo bosser à blague te et soit va na studio yemo kazo yo kazo landela biloko na tout ba guitare beti mabe donc eza blague te boulot na yalinga ka boulot na ye nde yango mone sala papa chéri on mona ba fan pe papa chéri ba batu mo so tali bango ka o mone ya propre aka mutu moko boya linga mangamba ba gauche droite te o comprendre ka ki waza vrai muta papa chéri parce que papa chéri ye moko mutu a mema donc chéri wana tchango na musala donc to bosaka ya dégâts obi papa chéri a investi ça mangamne to presque mis na musique c'est l'orchestre na Congo to dans 4 paires instruments to répétera mercredi instrument mususu jeudi instrument mususu so to na concert VIP to beta instrument mususu to na concert en plein air to beta matos mususu matos pe a blague te matos a blague te BCBG l'orchestre belé on a bon ba louer instrument le ba répéter instrument ya ça $50 les lo ba ke louer instrument mususu lobby son ni biso so mona ka BCBG mo résultat son wana parce que musicien so na micro azo ganga te parce que tu as valeur à microphone parce que tu zakana to travailler un instrument c'est solo ya blague c'est donc papa chéri donc toi car donc papa chéri somba car oui mais matos comment moi que donc benda munene vanda na maso fini pa kitisi ba matos donc ezali donc j'ai zati on a boulot. Ok, merci beaucoup Jidol. Question nangam sunaza nango à part non na BCBG na libanda na ba collègue na yo mususu nani vraiment zaka soka zoyemba boye ozo seplo yo ka vraiment bien soko tang la moi 3 ah ba mission ba yemba bien basé belé na ba jeune to na ba mikolo bon na on a kolo ba na oyo non ba époque na bino na génération na bino. Ouais, bah jeune bah yemba bien premièrement on a un musicien Nathalie non a discipliné a des lots on a tiré en le bosso pas musicien voilà et bah chanter bah yemba bien mais c'est moi ça a fait chef de poule yemba bien yemba très bien donc bah Serge Mabiala yemba bien bon chanteur yemba très bien comprendre so taliba bah yemba bien nani susu donc na ko chali susu ba tade de monti qui aimera bien miel de son aimera bien donc to kana na bango aimera bien puis bobo ki ka trop pa wera boendeni na ba groupe msupe ba président ba ebelet na che na batu o tuninga moi 3 na tangi 3 o na chaka mais pas wera retient dirait des personnes kasi parce que na yebi na yo ka bango bien bo pa président Kofi pas ni poni marote c'est bon oh pardon
éviter nanga ba problème so Poani, balanda tindika. Mon boss, refait qui somme. Papi Kelly, yomo mona makamuna na mona na plateau. J'idole penate aboya en poani. Moni oza BCBG donc na solo le leader donc papa chéri El Salvatore de la Patria Motopamba donc mon boss. Donc na solo la papa chéri mususu ya ba orchestre mususu non donc on a vraiment na kota te papa chéri alinga polémique te mona azana bato ba vivre na polémique pour ba orchestre musique na bango simba faut polémique papa chéri alinga polémique te biso peto lana papa chéri sans polémique to linga polémique te j'ai dans le cours ça la biso pour obima premier na Fréquence Star na prémisse so cours ça la biso moi et leur mobo et c'est ça ba nyo so balanda kabiso na tindika TV partout en Europe. Ouais. En amour, na préféré nanga, miso oyo eyebi kotsala, kin bouge tolo les mots et sanzaka lokuta, rien que pour flatter, il vaut mieux un joli cœur qu'un joli corps attirant. Clin d'œil, na yo e troublenga bongo, papsoni zibunga, regard na yo e désarmenga, hypnotisé, moyena ninga na ve oh, sans que tu me dises mot, zoto anesthésié, papsone ize bonga yoza, cardiologue bolingo tu m'as guéri, pensez nanga ezate cancer incurable etaleli na yo plus que razeur papsone ize bonga na lembie bolingwa bacoin dépassé o époque ya balettre d'amour révolu ba petit dragueur plus jamais c'est fini Koutou Mama Maria Moro Santou n'avait jamais été dragué et pourtant abota mwana nzambe Yesu Masia tozalaki kokima mibali lokola peste tepananga allergique na ba déclaration d'amour regard magique na yo Papson esukisi lolendo nanga na suzuki comme bébé na flash a photo na zali fololo fragile arrosenga na motoki na yo tous les jours moi si azali amourivore. Elle se nourrit de caresses et de compliments. Nako, c'est le grève de fait. Papsone kino kolati sangam. Robele keba robe nyoso ya mokili. Robe ya mariage. Bakolataka une seule fois dans la vie. La cadette. Okay, nostalgie quoi, ba nostalgie. Donc ba clin d'œil, ba chanson oyo, ba œuvre net El Salvatore yemo ya lobara donc oyo tikala libela. Ah Papson, ne t'en fais pas chérie. Baboti banga, bakosenga yo jamais. Ba diamant, ton facture exagéré. Kobalisa, ezali mombongo te. Bakosenga yo te. Souffle de vie, pour bayebi. C'est que moi je veux les bonheurs avec toi mais pas dans bongo na yo. Ah Fredika Songo, Souda, Tindika. Ok, merci beaucoup J'idole. So rosa susu mo elo mo boye, oza en dehors, nzembu oza en dehors ya BCBG. To ba ya massa no mo vraiment se planer na TV soit beta bo ki bien. C'est biso. Ngani za bona sepelaka na imanga amouragno kolinga Johnny osambwisinga Lopeza komisinga troublé
Ponami pesa kitro na bolingo yango sheri asalinga zala yango kemzeta salelinga enzombo eloko na kanaka te atozalaki na fote komikiti soyebi te o ifo zoe kamba bondela abondela Johnny Lopez Marcelissimo José Mayala na changé na bona kufela bolingo de Golissimo komi ofinganga bolingo silaki karili singi Gilbert Ngele kaka ba fote grave zoe kamba zed mavuzi jo panzwa changé na bona kufela bolingo KMZ j'étais mes commis pauvre mère veuve papi qui vous qui aime sa fille ni orpheline de père. À chaque fois, oh, dit José Mayala, sa bouche à ses oreilles, Zoé Kamba, pour lui prodiguer des conseils, papi qui vous, afin qu'elle soit sage. J'ai été couvré comme il poule qui couvrait ses pouces mimi cassé. Nathan vous la makasi, Willy Elonga, na langue bolingote. Nazole la bébé nanga na lembi de bolingo distance jusqu'à l'aube. Sans toi mon amour José Mayala Mathieu piana échanger pour nani ni fait de l'eau kumisaka kakelo kwazote ka vraiment atesa nango inspiré to pesa déjà périmé jamais à déshonorer aye ozali nzembo janta misine lisimu. Donc ozoga comme on zala donc ezang banzembo zebele ya papa chéri na oyo ba poulain na ba cha to e maratu atika na yemba banzembo papa chéri te non banzembo tout na yemba ouais. Ok, merci beaucoup Gidol. Tout ça est là au mot vrai ou faux. Question non tout non ce qui est vrai ou répondre à la vraie, ce qui est faux ou répondre à la faux. Vrai ou faux, Gidol a botana danser si a BCBG. Faux. Vrai ou faux, na kata BCBG, Gidol a rankiné. Faux. Faux. Archi faux. Yo konzano ba ngati le ba ngana e endroit. To papa chira yo ke la sala non. Te lo ba sala ngo ba tso ya kuta ba sala ngo ti. Ngana kuta ba vemolo ba prof ki bens. Ba Gidel Trabendo, Tramontina, autrement dit Minnesota. Ba kuta ba Rio de Janeiro. Ya Norbert. Na mona ba master nga ba Fuji. Achuda. Mais c'est le quadro ba Ali donc tout ça vraiment en famille. Chef c'est bien mignon donc talakak. Il y a beaucoup de chef. Excusez-moi, on dit que chef donc azara naé donc sympa solo bien abattu tout bon ce que yo na maman ni ata bato ba yena simananga na relaxa bonga makambo nga batali boso balaxa nga donc BCBG bon chic bon genre no monaka bon chic bon genre donc mon tout un esprit blink très bon donc ba bonne humeur vraiment dire na makasi na orchestre wana. Ok, merci beaucoup. Tu comme déjà la fin émission na biso bazabana kade Darlene Love émission on lambele la bino pe ça programme ba groupe BCBG bozo bombela bana potonyo sonine ba fan na bino partout dans le monde bombel bango nini. Ouais, bana BCBG donc na esibino ke boze la balle de match. Balle de match papa chira sale musala lengi na bana na ye. Okomona vraiment ki bo sepela donc moni ndenge mon album ndenge vanda ki boza ko lamba masiko biloko belin tsunga nango seko mi ko pesa donc staff tindika na Londres donc boza la vraiment posé bozo ya bino eloko bo sepela vraiment Atoni Kilandas Jaguar Mayele Jaguar Ezimayele Paolo Mubenga Freddy Kasongo. Donc bozela bo sepela trop donc bana Londres surtout bana Londres vraiment na pesu mbote trop bozela bozo sepela bo yoka Françoise Léo ya Emile Bola vient ngai donc azaka sou na Londres wana sou pire vient ngai sou soulever deps de Mukalinga bozela vraiment bo sentir mamba bien bo sepela trop sans oublier ya Ulika Songo Mvunda Sekirikas bozela ve donc balle de match soya papa chéri boka ba niveau prise à Lelia de Sanjo so na côté studio yo ki bobo avec boye so te ningani donc moi donc
Donc la voix Papa Chéri, c'est la voix qui donne des frissons quoi. Il y a peu ça va frisson. Aleli na mawa ya kosakanate. Ne aleli ba banzembo aleli ba Daniel Sassou. Pour banzembo ba Elga. Banzembo yembe ba V12 Cardozo mwamba wankena. Mais des gars bato ba ba ya bandule ba santango extrait 20 nyata ngo na Dieu na Zadio. Abeta ngo ba mais des gars, El Salvatore de la Patrie, à l'élite danger, à changer. Banzela, nous avons dit correction, déjà qu'il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Bato takatolote na mobali ya bato lukaya yoe ozole kisatangwa pamba mama kreata ligablo na yotika bajenda na la mairie bayebi makango te bayebi yote respect na mama ya ndako obimaka na mobali ya bato ezandelisano ya bana na zelo sakana mama lobi okolela hey ça l'appelle au côté check. Ok, merci beaucoup Jidol. Mot de la fin na yo, na ba fan na union so ba Holanda yo. Donc on a lobby vraiment ba vrai BCBG ba fan tout o balinga Papa Chéri na o pe balinga nga Jidol. Bozela ka balle de match, bo fongola ka matoi na miso. Bo mona. Bo mona maman échauffement avant match kaka et pesi kizunguzungu. Sikoyo bozela sikoyo lo basikoya. Boka bas de match. Boka Papa Chéri so lobika eloko ba e sala pe lo côté kindoki e kanga. Mikolo to na check. Na mbogo baso basoso ebele ba mabata mingi mikolo yo kindoki. Mutambongo akala zala te. Fo banga mbongo. Oh nazana na chaîne na $3000 na kangango na photo kasi zo photo na kesi misango pa kambisa na chaîne na photo pa peso mbongo te. Donc mutambongo akala zala raté banga mbongo El Salvatore de la Patrie moto pamba Papa Chéri mo boss. Donc yo yebi kaka na bossa ni pété donc Dani machimba lopako. Donc yo yebi kaka bambote ya trop donc Chrysos de maîtrise Alain Libanais na Californie, il y a Maman Karine, Pati Matezolo, il y a Jean Kino, les Terminators, Blanche Kino, la Bossanité, Fifi Nzazi, Tonton Filanzazi, Bana Mikilito, Guy Basket, Fire Basket, Bamasa Langato Mikil Des, Samu, la personne Bambote, il y a trop, Batu tout, Oyangai, Papi Masiala na Dallas, Marcel Niembwe, l'entrepreneur, na Bossaniotin, JP Moch, John Brinch, Paul, yayo yango na pesio bambote ya trop staff tindika tout surtout bino na bossa na bino te London na bossa na bino te sans oublier donc Chantal Nota donc na Liège kuna yo bambote na yo na pesio bambote makasi bat master tout donc contact comme tanga contacter Jidol donc Facebook Jidol Léo ozwanga so tolinga 00 243 9 93 97 0048 wana donc benga ozwanga direct finanga wulika songo na bosaniote petit nanga pe il riche bureau donc seul bureau petit nanga il riche il est monte pesino bambote ya trop Dani machimba lupako je remercier donc la cadette de la presse congolaise, Darling, donc il y a mystique, donc moi on a posé mon boy, donc café ou lait mon boy, donc Darling, donc on a vraiment Angélique, on a l'émission à douceur. Bino boye bidon bozila bozo vraiment donc ezaka kayona tiela kamotima ezaka kayona tutela katolo kosalanga mabete noki okome maliwa kosalanga mabete noki okome mangambo Chantal Nota mama na malili elanga goyo kobomatelo voyo zalelango ekenge kobebisa te sentima zalelango ekenge adalia kambuma pona nzala te suvalula yo pona kitoko te o batikila ngaye mama na ngaye kololi kambo yeyo Salvatore de la Patrie he kololi kambo yeyo mukwaki maba mutelaka yaye
bilo ozoyat bolingwa bomwana pensé bébé ou na tongo nga na lamuka déjeuner nanga ba pensé Clovis tamutunga wapi bolingwa ngora kakinga na nzela ya leli baneo lobaki nanga je t'aime et pa papi masialo asiraki nga mariage Ignace Kapela bolingo yango ekeye lelo bolingo esasale nango wana oniminga na kufa tonga na bikae wana Marcelene moi Françoise Léo Abeleo ya Willy Kasongo Dani Mashimba Lupakwe na leli darling na ngaye Ezima yele Freddy South Africa ya Willy Kasongo na le Coco Ok, merci beaucoup. Tokomi na fin ya émission na biso baza bana na chaîne bino bolinga mingi tindika TV bo s'abonner po babi bilengeza koto moi so lungola batu stress outima musa stress ngana olungola na bomisaka papa na mama so baswana ki soke émission baza bana bandi ora aningisi mère aningisi père omoni darling kanya lelo pe bozo soupe moi bien o darling alambela bino et tokomi na fin émission na biso mon boss Rifin Kisombe na Papi Kelly ezali kamba transfert ezali kamba bosso basola ka bien so monique Darling Love a pembe no te ce que oyeboso la te merci encore na docteur John Maonzo na kati ya Panama mon docteur John Maonzo mutabatu ya Jerry Kobetox mutabatu ya Jerry Kobetox. Merci encore na Maman Madongo, la patrona. Merci encore na Bernardo Pouloulou. Moi na merci encore na Maman Madongo, la patrona. Merci encore na Bernardo Pouloulou. Moi na Belgique ya solo, ntakina Belgique na tongo, na pire sœur na nga Dido Gabana, babi moi na Londres solo, mundela pesa ekanda na tongo. Ça n'engage que lui, oui. Na lobby na pesa deux prêtres mbombote. Rifin Kisombi, Papi Kelly. Donc il y a bino vraiment, on a bino boza awa vraiment, sans oublier le Père Céleste. Jeff Lokadi. Nzamba formé. Donc il y a eu un master dans la chaussée de Londres. Bambote a trop vraiment donc ba o yanga tout donc ba o na bosani binoté contact toujours et ça la qui trop donc Oliva da waban coiffé la Olivier alemba deux fois. Ok, merci beaucoup la maman Charlie Maloula Dior motema ya batu ya José de Londres Sida Bilele maman Darling Love you Darling Love you. Merci encore na Dani Machine Lupapa balobi mon vieux oza mystique mutabato Darling Love vieux asolara bien ane likamba vieux asola bien soki Darling Love na dédicace ozate sérieux ozo sola bien te tokomi na fin émission na biso blessing makuba to sa ngora ndete yokanaki tokomi na fin émission na biso na lambela kibino sauce moro bien et sepeli sibino jidola yembeli bino taka ye alongo libino ba stress uteka muto chauffé alongo libino ba stress bolandanga encore na émission o na bombe bino sauce wana bien na bombe libino bolandanga prochainement émission sous check bye check